Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Mama Congo aeli Mike Kalambai. Kanenga ela ki JB. Kanenga ela ka Kofi. Kanenga ela ka mutu nyonso nde sujet ya na réseaux sociaux. Lelo aeli Mike Kalambai. Asali presque une semaine asala ba live. Alobela ka likambo wana ya penyele. Atika angote. Sauf que lelo alobi mo particularité mon boy. Elo kwa lobby. Parce que omoni Yvette Kalombo ba Sarato la Demer ba Fiona o mususu amuindo nene ya bango ba telemika wana penela za ndumba penela za boye penela za boye penela za boye bazana ba preuve o bazo na wana ba téléphone na bango o bazo bimisa par rapport à ma campagne penela zo bimisa parce que on peut pas dire seulement que penela zo bimisa l'autre côté pour bango ba yo répondre te penela zo bimisa. Penela zo bimisa contre-attaque pe ezali. Alors na boema Kalamba ya zo le belongo te poto mona ki pe era Ramses aya ki pe era kuta salango une fois ta salango pe deux fois te era o sala pe ba live kuta no la no ba live ngo likambo zo continue kaka. Penela lobaki batu ba boycotté concert ya Zénith ya Mike Kalamba. Ba maman aux États-Unis ba soutenir no ya pe na vidéo non ki ba maman ba télé ba soutenir ba que non Mike Kalamba aluka intermédiaire oyo ozala wana pona ko s'occuper na penel pour penela sur la rana bana azana droit ya ko swana bana surtout que o mbale aza autiste à partir yeloko wana ya autisme ya mwana penel ba mame belé ba bimisi ba forme nyonso ya autisme ezalaka la communauté la biso congolaise bien sûr parce que les Camerounais les la communauté congolaise ba mama congolaise et belé ba bimi ba lakisi ba forme combien ya autisme ezalaka ba mama belé ba expliquer ndenge ba selon expérience na bango quoi selon expérience na bango ndenge bazo vivre ba forme ya ba autisme ya bana na bango na bandako ezakut na fille moko asalaki intervention na ya lobby moi na lelo aza na 11 ans aza autiste aza na 11 ans yena omba ne bakabona ki tongo mwana azalaki na 4 ans et demi tant médecin a déclaré qu'il est autiste a préféré qu'il a divorcé afin d'ana mwana na ye parce que mwana na ye azalaki koloba lokola son enfant ne parlait pas bien azalaki mwana bon aza mwana mwasi pour ne pas dire ça au passé aza mwana mwasi ande koloba bien tazalaki bien te mobali koto azotia ya acharnement mobali aza violent ye koto il faut s'occuper na mwana a préféré qui a divorcé na mobali wana mais a s'occuper quand même na bana na ye alors penela yebi bana na ye bien koleka peut-être Mike pour Mike pe aotika bango na maman wa benga soki mama mami kolingelo bateke soki Mike azi bango nde Mike afanda wana 24 heures sur 24 parce que Mike il faut aluka penel alelaki ke aza na contact na bana ye lisusu et puis engendré makambo ebele mama Congo lelo aye non seulement asatake ka na Mike Kalamba ete mais asatake na basali ya Nzambe ebele basali ya Nzambe en général tout en mentionnant lisolo ya Peniel mais asatake na basali ya Nzambe Mike Kalamba wana eza vie privée mais lokola ye na réseaux sociaux pour ex-femme nda ye na na réseaux sociaux et okitilaka basala Nzambe mususu ou peut-être baza ba innocent nalandaki live mama Congo moko live wana na boyaki ko relier yango pour ezaki tellement na ba benga blasphème la blasphème est belé contre le Saint-Esprit. Alors est-ce que Mike Kalamba azomona te qu'est-ce qui se passe autour de son nom? Est-ce que Mike Kalamba ne peut pas régler ses histoires en privé pour faire éviter oui penela liboma penela ndumba penela na dépression oui tondimi nyose mabeza ya penel tondimi yango siko yo mutu wa malamu Mike okoki kosala te ke lokola penela za liboma
mutu a dépression apetaka ba plan avant que a pété avant que akoma na ba makambo abimisa aya na réseau social lobaka pona nini te soki likambo eza na mokie na kati na interne Mike Kalamba asalaka effort te ya koluka ko calme dans situation avant que eya bo pona basala nza na bato ba innocent ba finga malikola likambo wana. De l'autre côté Zawadi abimi po a appuyer Peniel a appuyer Zawadi mwasa libala bana mibale bana ya mapasa ote obota suka mais azaki na 3 enfants 4 enfants aboti sumi balé mais azongeli suka likamba ba Mike wana Kalamba ikaka po azo prouver kaka que Ezaya solo le frère Mike Kalamba a abusé d'elle, il faut que la justice soit faite azongeli yena nani na Yvette Kalombo guerre lisusu yesusu makasi likambo yesusu a lire mususu na ebité est-ce que Mike Kalamba azomona te qu'est-ce qui se passe autour de son nom. Et wane ezali te ke ba créer buzz na kombo na ye non wane eza vie privée na ye vie na ye na ex na ye et ye na réseaux sociaux et ça la rage bato bazosalela yango ba live parmi bato wana mama kongo mpo aza na kati aye assassine nde moko osakana te na basala mais alobi mpe makambo mosusu mpe eza peut-être intéressant mpona Peniel na Mike mpe bazozele kaka na coin moi couloir ebanda po basambwisa ye Mike Kalamba est-ce que ozomona makambo te depuis batawanda kofinga mwasi na kofinga mwasi na sko bato nso akomi ko se retourner sous contre yo moko baosalelo ba live eza bien te. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Na hoti la bino live mama Kongo bolanda yebisanga na ba commentaire bozo kanisa nini Mike Kalamba est-ce que ça la bien nga zotika la kimia est-ce que ça la bien nga otika penela sambu Israël plus que nzambe mutakubundela est-ce que soki nzambe mutakubundela frère Mike Kalamba nde fois tika penela sambu Israël abimisa makambo eza ya lokuto eza ya solo est-ce que ça normal atika penela lo barabongo parce que tozalaka toujours na choix ya ko faire taire makambo susu ya mabe na ba vie na biso beaucoup melanga na ba commentaire pona nga penza na insister énième fois Mike Kalamba akoki kosisa likambo en une atako to 30 minutes asisi yango aussi les pays na réseaux sociaux volonté peut-être kaka nde ezate bolanda mama Kongo nga pe na Holanda na bino bolanda osala album okoti maki ya Saint-Esprit po obima po nzamba inspiré yo bakonda kate mais boketa ba musulman na minute ne bakondi so bozela ba collègue ba musulman botala bango bilonge fwani ki bango ba patola musala ezofanda susu na taite zoliate ya solo mais maman lenga kufi tala munene tala libede tala quiz botala bana maman langi tala minene c'est-à-dire que ndaku na bango fufu ile ma tous les jours mais bino na église wana tozana jeune eh mama luvunu nga tiki bino en tout cas Peniel bato no so finga yo bazo pesa yo visibilité Peniel tika babimisa kindumba na o mama ozano mama pasteur te okoma ça dit que yo leki na Mike na visibilité sorti na yo leki ya Mike na visibilité parce que oh yo viva nzamba zo toucher batu mitema po bala sakeza ya solo Mike azana minorité Mike so abeti concert ate tondi ko fan ko banga na yo te Congo le concert ete taka waze kwa batu bakenda ikos ba stade de martyr ata 1000 personnes ba koti pona waze kwa mutazaka na voix hors gamme voix ya waze kwa to ebite to chango na batina tono na alto soprano ténor et yebanité mais Congolais zo ke etala mutu a ke ça la spectacle à déguisement mais Congolais zo ke etala ye ndenge pa eko tia arena wana omona mwa bana matete bakoya po ba soutenir okomona mais mutu asala ka spectacle à déguisement aka beta ba karaté ba nini tout ça mutu voix na etilelo botu na ka Congolais moko waze kwa yemba ka voix nini mutu moko placer ya zate na bango moko ba musicien ba ko placer voix ya waze kwa te mais soka beti concert moi batu bakotaka po ba sepela na ba chaoli na kia ba sepela nango donc côté wana ko banga note Peniel mutu okutu azwa molimo mosato azandumba atobola lisoko au Zawadi makile bimi atie et puis aza muteba mabe non seulement makile bimi atie ngo vaseline
tala niveau ya passe. Vaseline batira ngona makila te. Vaseline batira ngona pota te. Mais atia mwana batu vaseline na pota. Et puis n'importe quel pota te, pota ya lisoko. Ole kutachata huile d'olive, yaza pasteur. Ole a oindre lisoko ya zawadi, boli misanga peza lisoko. Eza momoko déplacé te. C'est le face, c'est nil. Ole atangota huile d'onction, huile d'olive. Mais y'a quelque chose vaseline. Mouye kuta yoki sonite. Ah la basi. Avant yo. Ayoki sonite. Yo kutu azwa yo vierge. Alors soki bo kabwe na bino. Ata ba bibisi mibali na yo. Ya yo soni wapi. Hein? Soneza wapi. Yo kutu ozeli bo boya ni na bino. Oke kosa la vie na yo. Donc soki ye kutu muto. Azo yemba nzembo nzambe, azo ka sonite. Ah, penyel fanda na yo. Comprendre pe bato bazo ko finga yo, soki bazui ba contrat, soki bazana ba mbongo, il faut baser la mbongo na bango, comprendre bango. Bando ya tous les jours, so bazaki contrat 10 émissions, ozwa 10 émissions à ma finga. So mbongo ici, il faut comprendre kuna ba mise ka mbongo. Mais yo sa mbongo, bato normal ba obundela yo. Et bato ba obundelo, ya nzambe za nzambe. Peignel, je parie aux Nzambe. Nzambe mutazana kati na yo po a démontrer misala mabe ya Mike. 20% ya Mike e ganga te. Moni même ceux qui osate, Mike osa so eloko moko esimba te. Ko beta stade de martyr et la réussite te. Il va aller en échec en échec. Nyos bando sala, ando zanga sorti médiatique ne e bando zakaya ba mitakala. Toza awa parce qu'il n'est pas sincère, il n'est pas humble. Il n'est pas brisé, il n'y a rien de Dieu en lui, il n'y a rien de Saint-Esprit en lui, il est qu'un homme balouba, rempli de l'orgueil en lui. Ce qui est dommage, tu es tombé sur un homme comme ça, na début à Bolingonao, et j'espère que par la suite, tu n'as pas vécu. Ozano na droit ya kozwa mobali musu na sima ebeta poto c'est la jeunesse na yo omoni ba bis tozwa ba copain na nzela ba collège tozwa copain na nzela ba lycée to boti to kesa ba vie toi tu n'as pas fait ça si tu le fais aujourd'hui maintenant que tu es divorcé tu n'es pas la seule femme à faire ça beaucoup de femmes qui ont mal vécu leur mariage après le divorce moi basi bazokala bango mu pepe boy. Voilà, ma besse au comme la brune, hein, au sac on anda kwa libala, hein, nanda kozo fan nana copain ozo tromper, ata libala te mes copains, mais yo, bozongi simbon wa libala, bosali divorce, tu es libre. Tu restes la mère de ses enfants. Ce que tu fais à côté, ça te regarde pas. Ce que lui aussi il fait, ça te regarde pas. Mais dès lors, azo pimelo voya banana yo, c'est normal, il faut attaquer na faiblesse nae. Faiblesse nae, c'est pas un véritable homme de Dieu. C'est pas quelqu'un qui a l'humilité. Donc c'est normal que ou attaquer côté wana. Mais côté à papa bana, dodo kolo. À nous revoir bientôt, hein? Ngana on a yete, hein? Ba o ezakaka, ba bilonga koba. Pour na moni en face, hein? Na mona Mike azo beta penza te poto ya penza véritablement. Tozo mona kakao, penya lindumba, penya libwebwe. Que des choses qui n'ont pas de sens. It no sense. Yango toko yate tozwa ka likolo toko fan de sa penza analyse yango bien te parce qu'il y a rien qui nous impressionne en face il y a rien. Les choses qu'on te reproche c'est pas à toi qu'on nous devons reprocher ça. Tu étais peut-être une femme, tu es une femme, tu étais la femme dans ce couple-là. Mais la personne qui avait la maturité, la personne qui avait le Saint-Esprit, la personne qui communiquait avec Dieu, eza Mike. De fait que Mike mta simba libala na bino. Ozaï moi na mukir, ozaï na maîtrise à libala anate. Mais lui, il avait l'expérience des femmes. Non seulement il a une expérience à Bassi, il a une expérience à Kibonzambe. Azaki kosolana Saint-Esprit na Nzambe. Donc, yekuta koko maîtrisote, ça dit que lui n'avait pas Dieu en lui. Soka zaki penze ya Nzambe, maman, ba Jacob ba fana na basi tala ebele, a maîtrisa bango. Tala basi, tala bana, Jacob a maîtrisa bango, a luka kimia, bana msukutu ba teki Joseph, mage ba teki Joseph, mais kimia yaki. Abraham a botisi servante. Mbilingezo kota na kati wana habite atali akesola na Nzambe na montagne Nzambe bon yo kende zwa par na yo ngana tikali Nzambe pa ke comme ça
nzambe comme Abraham azaki mutu po nzambe akotelaka batu na ye nzambe soki batu na ye ta basali mabe nzambe akotela bango mage Abraham asaki mabe ye moko abotisi servante ye moso abengani mais nzambe akeka kolanda servante wana na désert a sauver ye apesi ye mai ya komela abikende na opesa ope richesse na opesa mwana ope richesse nzambe bénir David abomi mutu David ake alali mwasa bato alibala ayoke lenga magoda tabasali na nzambe ba ndumba atala kindumba mai kezaka ye mokote bato belé ya Bible na bazana kindumba metant bazaka na véritable nzambe nzambe kaka ko secourir bango mage David asaki bongo nzambe bi yos David osakananga ale kende kuna bomela ye mwana ale David abandi kolela nzambe kaka na mwasi o basaki lisumu nzamba sauver siko yo Mike soki nzambe mutapesa ki yo penyel ou yo moko kendo pona penyel comment nzamba azo sauver yo te comment nzamba azo mi manifester te batu tu on nzamba lingaka batu tu on nzamba pueta atsimba bango na mutu a oendra bango ata bakwei atemisa bango siko atemisa bango ndo yozo telema wana te yo zwi ba soda bazo fingela yo penyel. Est-ce que David tant akwe asaki lisumu na mwasa libala yo mona ki batu ya royaume na ba finga mwasi wana wapi passage biblique o bazo laksa biso bandeko o ba laksa biso ke mwasi wana David ba finga kiye bazate Mike Kalambai bozonga ko comment bino ba pasteur bo côté ya te boy comme bo côté ya te na désolé na désolé et puis bateau zotina ba bimela penyel baza bato ba misusu ba bota ba mabala pe kufa bango bakenda pena ba bato mususu donc au mona ke baza na bango digne pété pour mutaza digne azate yonde comment ça fait que nzamba tiki yo comment nzamba zo ko protéger te comment nzamba zo simba yo te ozaka ya kokuya ozande ya nzambe te oza nzambe te nzamba tika David te nzamba tika Jacob kuta bundi na nzambe yo ali bom atobi te plo boma bome Bible la sabiso que Jacob abuna na ange te pona Bible ange za nzambe ange na Jésus na nzambe ba mutu moko tala niveau Jacob bitumba pam obi ke abe tala babi tala tala sa noma kamu to sana mukina lo lezali babeta Jacob tala ange nzamba mo kaka mo elingo bi babatu ba yo rêver ni makoko ekepa ya Jacob mais Jacob a comme riche Jacob a kepa oncle nae azaki na lo côté Jacob a komi tala ba pate ba botami batu pe ba landi et tala ba tebele comment ça se fait que nzamba zo sunga kaka bato ya ye mais yo Mike Kalambai oko ka penyel te siko entre yo na penyel nani mutaza ya nzambe to banini soki penyel aza ya démon c'est que démon wana yo zo sambela te zo koka démon te yo zo combattre démon na mafinga alors que démon moka za kolo mafinga Mike Kalambai ozo tinda batu ba combattre démon bon to ke neti bino bozo lobake penyel aza démon est-ce que démon ba kenda ko attaquer na terrain na ye Jésus na Satan na montagne Jésus à côté baja Satan te Satan zo la sa Jésus richesse ba or abitala nyoso to oh Jésus binunga elo ni yo la sanga siko comment ça se fait que Mike Kalambai yo simba ka Bible yo lalaka na pongi nzamba pesi yo nzembo mobo yo koyemba comment ça se fait que ozo combattre démon na mafinga mais ceux qui ozo combattre penyel na mafinga c'est que ozo pesa penyel force ok pe na terrain ya donc ok ne pe na terrain ya démon po démon linga kabuzoba démon linga kamafinga donc yoza mosai na nzambe ozo kende pourquoi Jésus aboya ki Pierre akata mutulitoi po amoni ke toko kota na terrain wana te komba na biso poto gagner yango il faut to ke na terrain oyo abina omoni ke Paul Jésus s'appelle na Paul te yango Paul Pierre pardon yango Pierre awanga na pe Jésus bato ba ka kibongai ndeti yo mai kozoya na kibonzambe so se le lit 3 fois ba wanga niyo na désolé en tout cas équipe wana o eza soi-disant pour yo tika changer équipe moi maman ndeko nanga mobali bakenda na Satan na terrain wana te en tout cas bakenda na Satan na terrain wana te bakenda nango bongo te oke nango mabe na terrain wana okoliama
ozo bimisa bato ba makabasi respect, ozo bimisa bato ba finga kabasi, ozo finga donc okoliama et sopio déjà na qui serviteur de Dieu et sopio. Olo bimisa ta ba pasteur ba défendre yo, bata na ba verset biblique poto kitcha motema yo yena bata mafinga. Siko eloko nini yo la sabiso ke yo za mutu nzambe pour défense na yo bata mafinga. Penya la gagné bino pour boye penya na terrain wana pena o penya la sa penda ke o mela cigarette o mela whisky o konti penya na terrain o penya la lingaka ne bo finga penya bo kasi sale eloko nini ezo la sa identité na o Mike Kalambai pour batolo ko bate ko yebi bango te o yebi batutu wana tout bo finga penyel donc penyel penja ko yo moko zo ko la sa batu penda ke oui ma compagnie la lo ba sur yo eza solo même nga na regretter nakase touro obima na statut mususu nakase touro okwa ko s'humilier parce que c'est ça le véritable Dieu. Quand là où Dieu s'humilie, c'est là où il y a la force. Un homme de Dieu, quand il s'humilie, c'est là où il y a la force. Mais serviteur n'a biso ba s'humiliarité. Moi quoi yibimbo on a l'état français awa azwa koko sa toza libre bazui sursis yazo benga sursis libre. En aucun moment pour le bata vérité te. Oui, to déclara quitter, to sa ki bwete, na mundele bo benga ngo ki muyibi, bolimbi sabiso. Vous demandez le pardon sans fondement, sans cause. Bolingaka jamais ko avouer, bino bolikika bato baka osambi la basenga bino ba pardon. Tande bosaka na église na bino on va demander pardon à Dieu. Bolobaka bino te, papa o mankaki mwasi respect, o kosaki, o yibaki, to fukama, bosu penzembo ya lamentation bokomi kotia. Limbisanga inzambe, limbisanga ma Chantal, mwena zala motema na yo ezalite, zwanga lokola. Botie banzembo, bo yembi, bo sengisi bato église pardon, mais bino ta bosala mabe, ba ma Chantal bayakate, bo sengaka jamais pardon. Ba limbisanga ma Chantal yakate. Yakate. Donc boa batolokuta yango ndeko nanga soko ke église et comme era pardon tika na yo kondeko yo zo se dévoiler kuna pasteur azo se dévoiler te mais yo komi nzambe limbisanga na yibaki nzambe limbisanga na tongaki mama otoki na kosenga ba pardon mais pasteur na okuna azo se dévoiler te ya bango pardon ezalaka te bazaka na raison à quel moment oui Mike Kalamba a senga pardon mais c'était pas sincère. Ako senga pardon, abike zawada oko sele makam. Maman, batu asa makam baza batu mibale. Mutu olala na mutu te po bako solo makam eza difficile. Hein? Soki zawada se permataki akoba makambu ya Mike parce que ba lala quand même betu moko. Parce qu'ils ont quand même eu des moments d'intimité. Ata bakisa ki sauce. Ata bakisa ki mungwa pili matungulu aiz ndembi céleri parce que ba uta ke sika moko. Donc tant oya osenga pardon ozo kosa ozo vérité batu ba omona boye mais yo zo ko niyango même nzamba osepernote Mike okosuka awate descente na yo toza batu ba mama Kongo za na raison omoni soki nzambe na bango penda existaka ndenge bino bosakana na komba nzambe wana bosuka mabe. Merci beaucoup la famille pour nation non toyete hein. Na zone sous mutu na kacha koba. Parce que en face, il y a rien de solide, il y a rien de terrible. Donc toya kana ba analyse moko moi genre. Mais l'autre ose la penza ezoyate. Ngana okakaka o penyel ndumba. Je me dis mais non mais cette femme elle est divorcée ou pas? OK, oui, elle est divorcée. Ils ont rendu la dot ou pas? Oui, ils ont rendu la dot. Mais d'où on la suite de ndumba ici? Est-ce qu'elle a trompé pendant qu'elle était dans le mariage? Non, ça n'est pas intéressant. Après, j'ai dit, mais attends, on est en train de faire le procès de Péniel ou on parle des enfants? Non, on parle d'histoire que Péniel n'arrive pas à joindre ses enfants au téléphone. On nous dit que oui, on commence à nous parler des histoires d'Amourette et de Péniel. Où est le rapport? Où est le rapport dans tout ça? Il n'y a pas de rapport. Moi, Bimisa Mutuna Koba ezate. Parce que quand je vois en face, on parle, oui, Mobala Péniel, Mouyibi na Braza, Mouyibi quelque part, je dis, mais où est le rapport? Il y a le colosana tribunal pour un autre sujet, hein? Admettons, tous en moi par n'am, tous en tribunal. Un couple séparé qui ont des enfants ensemble, bazo ko sa makambu ya garde d'enfants.
Allez, na garde d'enfant, le mari commence à dire oui, le juge va dire non, on se concentre sur les enfants. On se concentre sur les enfants. Pourquoi est-ce que, monsieur, pourquoi est-ce que vous ne donnez pas les enfants le téléphone pour parler à leur maman? Madame, est-ce que quand on vous appelle, vous répondez au téléphone, est-ce que dans les heures, machin, tout, ils vont se baser sur ça. Parce que du fait qu'ils sont séparés, vie amoureuse, il y a Peniel et Tali Mike, vie à Mike et Tali sous Peniel, parce qu'ils sont plus en couple. C'est que des enfants. Maintenant, quand on a bimisa mutu na koba, na talabwe, bazo bangaba bimisa Peniel ndumba. Babi, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. À quel moment ça la kindumba? Une femme qui est célibataire, bah, finge ndumba. Chose incroyable. Depuis quand célibataire a comme un ndumba? Je me suis posé la question. Depuis quand célibataire a zakandumba? On dit ndumba, quelqu'un qui trompe, quelqu'un qui vend son corps. Ndumba, c'est quelqu'un qui vend son corps. Oh, bah, ben, bah, prostituée. Quelqu'un qui donne du plaisir en échange de l'argent. Mais est-ce que Peniel fait ça? Non. C'est des relations amoureuses sans indemnisation. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Il y en a qui n'a pas dossier auto, c'est la banalise à Kitoko. C'est la insulte. Parce que à travers l'histoire de Peniel et Mike, on peut beaucoup de gens qui sont en couple ou célibataires, ils vont en tirer quelque chose. Tolinga bablo mswe bima na réseaux sociaux pour to bendara toujours quelque chose. Alors quand il y a des insultes, on va rien en tirer dedans. Moi je me pose des questions, nabi mwena ya ezate. Non yate. Mais soto mwenka mwe loko moko ya bizarre, to bimisi mutu ya koba. To lobeli to zongi. Pour l'instant il y a rien. Nan match bandité. So match bandit bo senti penda ke ben lobeli peut échanger. Pour l'instant, on agite en face de nous de gens qui n'ont pas d'argument, des gens qui prétendent, pour eux, ils sont en train de salir Peniel, mais en salissant Peniel, automatiquement, leurs clients, ils saluent autant. Ça salue autant leurs clients. Encore en pire même. À nous revoir bientôt. Merci à ma modératrice Nanga Bayoyo. Merci Kizalobenge Beji. La donne à quelqu'un de mon cœur. Pamela Isampela. Patrick BKS. DJ Garcia. Merci à vous tous. Merci à Nira. Merci à Nabatnyos Obo Intervenaki. Na TikTok, na téléphone. Merci à vous qui êtes fidèles na page Nanga, l'amour du Congo. Merci à vous qui êtes aussi fidèles na YouTube, na ba première Nanga. Babi Fabien Landoula. Ya Zomondele. Gros bisous na ici Kozali. Merci à vous tous. Merci d'être là. Pour l'instant, to bisika mutundambu. To zongi susu. To zongi di susu. Et puis, courage à toutes les femmes. Oyo, bozo traverser, obo viva, bamabala moko très difficile au Congo. Voilà. Au Congo, vous-même, vous savez, bande que belé, oba viva, bamabala, na ba maison familiale, na banda kwa ba seme ke belé, na ba bokilo, ce n'est pas facile. Surtout, tu ando ça la si wana mutu namta ko témoigner da viva. Ba biso ezara mabala te. Ba te belé oba fanda na Congo wana. Libala c'est papa, maman, bana. Voilà, c'est ça la vie de famille. Quand vous commencez à vivre, ba bokilo wana, ba semeki wana, ba noko wana, tu as l'impression d'être en couple, en mariage, mais tu n'es pas en mariage. Vraiment, c'est trop difficile. Je vous conseille pas. Mais malheureusement, il parle à Bissoué Zabongo. Et malheureusement, Peniel, elle est passée par là. À 16 ans, 17 ans, 18 ans, à Kedibala na Congo. En plus, famille Balouba, c'est pas une famille, c'est des Balouba, c'est des gens qui ne sont pas faciles. Les Balouba, ce n'est pas, les Balouba, vous savez, les Balouba et les Batété, là. Et dès Kolowana, soko tie mutu na kati, c'est facile, te bande roboli bisanga, je suis beaucoup suivi par les Balouba et par les Batété, là. Ce n'est pas facile. Vous savez, les Batété, là, ba mongo baza, bango bato baza cache, hein, ils disent des choses comme ça.
les batete là okokofa na libala na mutete là mutozo benga belle-sœur les kangwa mbai nao na batete là so ba présenter ça c'est ma sœur, ça c'est ma cousine, il faut faire très attention. Balala na kabango na bango. C'est des gens qui sont trop bizarres. Moi, je savais pas. Non, kaka obatu balobaka. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Donc, je peux pas confirmer. Mais les gens qui ont côtoyé les batétés là, je vous dis la famille très difficile. Et c'est kolomoko facilité. Surtout ça, en fait, on fait bien à l'ibala na mutete là, faut me poser à mutete là. Faut ça mutete là. Mais dommage qu'à Pobiso ba Congo, au fait, na katia Congo, je pense que tribu école oyo et bala ba école belé na facilité comme ba Congo y en a pas. Les ba Congo comme on a biso na ba luba, au moins na biso na ba tete là, au moins na biso un peu partout. Mais ça ba école mususu faut tika bomba ba na bango na bango. Ba école lokola ba luba na ba tete là, il faut ba na bango baza très difficile, je vous dis. C'est pour ça que n'attend le lobo mon a bassé bela ba luba ba ok bala ba école mususu. Et ça, bah, c'est un makamo très difficile. Ce qu'on imagine au quel libala bongo, au quel on se connaît le pain mobe, bah, c'est mec qui bazana, bah, bokilo bazawana. Et chez le balou, bah, oh, bah, quand t'as toilette, ici, comme on a bokiloté, bah, quoi ça, bokilo na couloate. Au fait, bazana makamoko, kamonuko. Ce qu'on a, bah, âge auto vivant, na, bah, école, wana. Moi, j'étais avec les balouba. Mais j'étais aussi, na, bah, l'âge, na, bah, âge, y a Péniel. Moi, le mec, il était gentil, mais c'est la belle famille que j'ai pas supporté, moi, au fait. Voilà. Dodo Kola, ils allaient passer. Après, j'étais aussi avec les batétés, là. C'est comme si, ben, Kola, on peut kangarabatoué. Je vous dis, les batétés, là, c'est encore différent. Les batétés, là, moi, j'ai eu un beau-frère à l'époque, hein. J'ai eu un beau-frère qui était, bon, babalangate, mais, nane tobenga kabwe. La famille très gentille, mobile bizarre. Hey! Non. Trop bizarre. Donc, ben, quand on a ba penza que non. Encore s'il faut choisir encore mieux. Nako kesus nako se pencher encore mandam na baluba. Nge kolo na koko bala te dodo kolo. Bolimbisanga. Ngata mutete la zana mbongo ndeni. Baza trop bizarre. Nga ba tete na kose ya bango na ba tete la. Ba yebani kiloja. Vous savez, nous les bakongos, obi ba kolo musu da bo bala niko. Quand ils se voient entre eux, ils parlent leur langue, ils parlent leur dialecte. Tu ne comprends rien. O ebite so ba otonga yo, o ko seka surtout ba biso oyo, biso ba Congo ezara okuta mukongo bo ba kikongo. To ba kalingala. Sko ba ekole ezaka so ba kutani, bazo ba munoko na bango, yo zo maîtriser te, emsu bazo tonga yo me okuno zo seka. Ah, mama konga to bandi bien, osuka kama be, batuma you know, ah. Bon, akei, je parle pour moi. Surtout batete là, ce qu'on fait na bango, qui loge bandi ko beta wana, babenga ki tete le bandi, aka mufumbe, aka mutoto, eka nanana, yope kuno zo seka, batu moko, il faut zana mutema poke kuna. Yango vraiment, biso mikolo to boaka mi pa ba Swahili. Swahili c'est vrai, bazana moi bimela mela, menga naza mu Swahili moko qui ne boit pas. Moi le papa Congo de Swahili, mikolo to fani nan kota Swahili, to profiter nan kota Swahili. Bango bazana défaut ya masanga, mais nga kuta mela kata mela ne mai, nga na melela kaye, na mi meleli nga na mi meleli ye. Donc mikolo comme to bois quand même pas Swahili, to fanda na okuna parce que to souffrir trop kota tete la kota baluba, mikolo to ke bata ma pa Swahili. Entre parenthèses, hein, tout ce qu'il y a deux petits gros bisous à toi. Et entre parenthèses, de koso da mutete la koyinangate to se canabiso. So poza muluba koyinangate to se canabiso, hein, ils ont encore entre parenthèses poto chamwa, hein, na linga biso tout ba congolais. Mais en tout cas kota ba tete la nde loja na okenangate. Na ke kuta tambujima ikananga. Loja penza dodo kolo kamunuko. Kamunuko na préféré kutu mbujima ikananga magena lobeli maikala mbai mais moi so batie na pesa batie loja batie mbujima ikananga kamukende mbujima ikananga na facilité tout kamukende loja te loja kamuzana ba problème ebele. Loja kaka koko kokombe. Pardon.
Ebi kende rolanga. Soko zana mobala mutetela. Eke azwi mbanda mutetela. Mama tika. Okokate. Me muluba akokoza na yo mukongo zana mwasa muluba. Achiki pe muluba fani na mukongo. Mutabandundu ba ekolo mususu memba mongo akokoza apena mwasi ya mutabandundu bwebwe me mutetela soki na nzela na ye oze ekolo mususu kutena mbanda bazwilo mbanda ekolo na bango ya kaka kokombe ya loja mama tika oyo obebisa 10 ans no pour rien obebisa 5 ans no pour rien po bango kote kuna tika bapotana kokende na mutetela kokende so obike mbanda za mutetela tikele libala wana kende pangusa makolo kende bwaka mana baswahili kendo bwaka mana bandundu kendo bwaka mana bamongo kendo bwaka mana mbujima ikananga bima kaka kokombe bima na loja mama okokufa mubange kobeta yo wana ozwi libala wana te au revoir, à nous revoir bientôt. Bisous, bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.